de notre qui est dans le Congo, tout ça va aventurier. Et ça n'a pas de oyo, batani classe malamu te. Et ça n'a pas de oyo, il faut tout la bango ba diplôme na kati ya Congo. Notamment faculté à droit. Il faut que va porter nango parce que va professeur on a besoin de sabato, la science d'obéissance au pouvoir. Donc c'est-à-dire ça, droit est commis à genoux devant le pouvoir de l'État. Donc on retrouve le bac Dekoana alobi makambo ya Chéribin Okende a interprété un mabe akati likambo mabe c'est que alangwaki aza mumeli bangi parce que tata libota ya bato ami boma n'intérêt nini ata nyongo ezali ata likambo ezali moto oyo azali na responsabilité azali na ambition une ambition ne se tue jamais ami boma kate parce que abi ke ambition na ko kina nute Chéribin Okende na mboko ministre na mboka oyo lisusu député donc asa mutu bazaki mutu monene kati ya mboka oyo ende ko ngai ako ko mibomati ko se donner la mort parce que il avait l'avenir devant lui donc bandeko ndeko nanga lo makambo wana bomisa ndeko lo ko zoka mu isezali ke bazolo bana biso Chéribin Okende amibomi papa tozali bazoba te toli batamayele totali ba image to moni makambo surtout eli ko lo bakende ko Chéribin Okende alamukaki un moment te à quel côté à Sep à Telemisi Mutuka nae abimisi munduki amibeti na mutuka wana madusu etoboki après madusu otoboka amibaloli na mabele sima na mwa telemi afongoli mutuka akoti na mutuka akamati ceinture de sécurité amikangi sima mibomi akufi papa wana esprit nini wana lokuta ndenge nini pour nous prendre pour des cons ba congolais baza ba analphabète te na kati ya Congo bato batangi baza ebele justice oyo il y a deux poids deux mesures et ça les justice c'est ma belle dans la bataille on va l'accès incapacité là enquête et ça les auto qui 2 ans mais pour avoir ça tout sur le coup donc on sait 2 ans enquête mais pour avoir ça tout le coup ce n'est pas normal de Konaga et ce n'est pas sérieux dans le monde entier parce qu'on a que Congo justice c'estalité mais c'est Tshisekedi on le baraquer aux alliés ceux qui magistrat suprême de la République dans la justice na yo dans la mboka nezali kotambola moto azali wana na moment oyo bapesi mwasi na ye punition parce que famille a déclaré que il faut basala contre-expertise toyokana malamu alors mwasi azali africaine lokola nga azali congolaise lokola nga toza lié na culture nde aza wana akosala mosala te avant de esika moko azali ko activité akosala te parce que mobali ne bakundi ete et c'est là pendant 2 ans ce n'est pas normal ce n'est pas normal eza lokola ozofuta liwe ya tata na lokwa Kabila ubisaka ngo na mort na Belgique osaka bane ebele ozofuta ngo siko na Chéribin Okende ce n'est pas normal on doit trouver une solution Chéribin Okende a été tué il a été tué on doit tirer les choses au clair to yeba akufaki pona nini babobelaki nini babobele wapi pe nani babomaki ozomona c'est pas normal donc justice a mibombi na bosoto ok bosoto babomana na yango te mente il restera quelque chose un jour la vérité va triompher. Merci pour la ndenge ba yuko roman ebele ba ko benga ba ko tuni ba ba yoki mwana moka Martin Fayulu azuya kwa sangana Félix Tshisekedi pour appeler sa place à première ministre. Pour que aussi ba imbo ka itaki moko ya kati ya parti discipline. Yeah, papa ba tozo bunga. Bazoye ba Martin Fayulu ils ont affaire na mutu waza coriacerie touré. Mutu oyo azali constant. Mutu oyo atenga makate. Donc moto wana Fayulu wana plus basombela kaite. Asa moto to tikane moko photo bati na kati. Attention na ba tox. Attention na ba formation mabe. Attention na ba kadiosha. Nekonanga Bozo ili Martin Fayulu. Azali moto homme de l'État. Azali moto azali animé na bolingo ya Congo, un patriote, un bon patriote, un véritable patriote. Bato ya KIDPS batambola na lokuta na moyi. Soki ba yibite bakokosa. Soki bakosi te bakoyi. Bato wana ya IDPS bati ko déformer. C'était l'apparition ya ndeko na biso honorable Jean-Baptiste Kasekwa. O azali exécutif na biso na Nord Kivu. Al persaki émission na Top Congo. Alobi clair pour la kotalisa bato nyonso. Alobi que non Martin Fayulu n'est pas un ennemi de Tshisekedi. C'est clair. Martin Fayulu Tshisekedi est un ennemi.
Parce que ennemi, et puis en politique, il n'y a pas des ennemis. Il y a des adversaires. Bote. Oui. Alors, nos colas, à un ennemi, n'a été. Pour l'intérêt à Congo, parce que nous avons un Kabou, il faut y avoir. Pour le Congo, il faut que tu sois à côté. Oui. Il faut que tu sois à côté. Parce que, nous sommes au Kamalobi. La solution que nous devons porter, c'est d'aller sauver le Congo. Il y a un thème, il y a le Conseil national de la sauvons le Congo. Il faut sauver le Congo. Biso doit pour sauver le Congo en termes d'idées. L'ongo la mutuna makamba partager poster parce que tolobaki ataba lambi mopende ya nzoko. Ataba kamati motema ya ngando. Basangisi basalisi fête na lola. Abengi biso toya tokoya. Tokoya te. Ezali théâtre tokoya te. Et tokondima jamais kopota busoba, kopota niei, bosoto. Longola bangulu na nzoto na biso. Parce que le gouvernement, il y a gouvernement, il y a Bosoto, il y a Bangoulou, il y a côté. Alors, le président Eli Martin Fayulu pour l'intérêt du Congo. Baluka, Namboy, na bateau. Ma caméra à l'appui. Ma bengi, bateau, ma médiateur neutre. À l'occurrence, Cardinal Fridolin en Bongo, ma négociation protestant, ma bengi, Bango, y compris la médiation internationale à niveau régional. Dans l'Union africaine, mais au niveau international. Tu vas dire que tu ça. Tu peux ça ni baïdé. Il faut sur un bateau. Et si tu souki wana, makambo kabolali patonguba, ezate. Donc c'est un peu ça. Moto longola, idée voilà d'abord scientifiquement. Et donc on va prouver à côté. Parce que qu'est dit la Constitution? La Constitution dit le Premier ministre est ici de la majorité parlementaire. Alors que nous n'avons pas de députés. Dans la députée, donc la majorité, il y a Chilombo, pas comme c'est le Premier ministre, c'est inconcevable. Et surtout ça, c'est la faiblesse. Fayulu n'est pas Matata Poli. Fayulu n'est pas Mouzitou. Fayulu est constant, donc il y a la direction de la biso. Merci pour la bionios de Bozola na biso. Awa ezali base à quartier 3. Neto banda, neto zala rapisu. Même en tout monde, ça la marambo na biso ebate esa théâtre tondeni. Congo ezala Congo mboka mukite. Oyo koza na poche mukite. Comment possible le tout comme komona ba congolais mipiku na mipiku ba congolais ba comme kokende. Donc bato ba yo biso gérer Congo ba lo belo komoko te. Mboka na biso lelo to koma to vivre net que to zana mboka na biso te. Mupaya comme ko ya ko fianda awa azomona kola ke asa à l'aise mukolo mo asa à l'aise te. Ko kanga epai nyoso epai boy donc kobuma makile zotanga Congo ekomi abattoir boete tozo ko senga leta bato bazolo bakonte nde toza awa photo soit Fayulu aya ko pesa solution leta boyeba ke Fayulu za ni fongola Congo pourquoi pas na ebandi pesa ke soit ndaku na ngoyo na fongola nao kende ko sala musala nao sio lelo bokomi ko mona ke bolo biso to beti karati balobe ngande na za mokonzi ubeta kilo boko na mesa mala misa to misa batu musuli banda ngande fona sire kaka mboko lelo bokomi ko senga bokomi ko yukabu bokomi kebo bipai chilombo soko moni ke okokite c'est le moment ko lobake na sala nini na démissionner makambo yango awa tozana ebandeli ebandela manda na yo yango yo soko zomona ke mikakatoleze ebele lobaka ke mbala moko bandeko nanga boya donc longola soni soko donc o balobaka kapwep akufela mpona soni kapwep Chilombo komono kapwep ozokufa mpona soni kapwep lamuka na pongi déclarer déjà ba congolais ke ba congolais bosunga ngai na minito na ko lisusu te moto comme ko ya makasi kapwep do pona nga na suku wana kapwep moka ngai na message ensemble ina za message ensemble message na nina lo besabo obandaki kokanga ba jeune il paraît que batei osala musala ya bilanga otinda bango basala bilanga depuis bakenda tomona masango oyo ya na mboka oyo entre temps
eza na grande quantité ya bato oyo baza na kati ya bamabulu na kati ya zamba. Soki zamba nini wana nzamba olakisa ngai oyo bokenda kotia bagene mpe bozwa bagarde ya basoda tout autour ya prison wana botia. Entre temps peuple wana ezoniokwama na nzala bomemela bango mwa bamapa moko boye ya pasi bazoniokwama na kati ya zamba. Entre temps eza fati nakopesa mwa félicitation moke obandaki mosala na yo otiaki nkombo ya nzambe liboso. Baroi ebele oyo babanda mosala ya nzambe babanda kibokonzi na bango na nzambe baeshua jamais. Yo mpo otiaki nzambe liboso me ntango otie nzambe liboso koloba te ke obimake lokola nzambe ayebi yo me ayebi yo mpe parceke otie ye liboso. Nzambe asepelaka na bakonzi oyo batiaka ye liboso. Entre temps motema mpe fo ezala na mawa mpo na milimo ya bato. Milimo ya bato wana ezoyokwama na kati ya zamba wana. Eske baza na posa ya kobika vi ya malamu te? Siko masango bolobaki bakie makambo masango eke koseretrouve nzamba olakisanga baswa na kati ya captivité na zamba wana kotyela bango tutoto mabulu moye babimeza te bawaniokwama kolia na bango pasi mai ya pasi. Vraiment bolakisa biso masango oyo bino bolobaki no bakesala bilanga depuis tomonaka te te entreta baaniokwama na kati ya zamba baza bikelamu nzambe. Eza temps oyo bozwa solution mpo na bato wana. Ngai naza messager parce que namoni deja signe ya kanda nzambe kokuta. Ntango signe ane kokuta soki omemisi makambo na ndenge moko ya mabe nzambe balusaka mati. Me soki omemi na ndenge malamu nzambe atikalaka na ye. Biso merci ndenge oye kozwa bemanje oyo maloba na biso okomisaka mpe na bisika ezokende. Ngai naza motu ya territoire ya Idiofa. Ngai na banosala mwa bakope na ngai na bamituka naye Kinshasa nde nakoti plateau. Nasalisi babilanga na ngai na plateau kuna. Ngai naza ni moyaka ni motenge me ngai naza mokunda. Me tosali misala otini ba-FARDC baya kobundisa biso na bazamba. Baeliko ekoya tongo ti pokwa bashambio bloke na nzela ya mashambio ante na biso. Natiki 36 saki na nga masangu. Mpona zonga mboka nazozanga meme 100 francs ya kozonga mboka na mosala nga wana yaki kosala tokena koyiba te. Lokola mbongo na bino boliaka oyo etikali na banzungu bokebwaka ngo na fulu. Me ya ngai nzambe azwa lokumu apesa yo nde benediction soki eza ndenge ekoki kosalema apesa yo nde benediction na misala wana mpo yo oza mpenza chef de nation. Yango wana lobi ke solution ezwamaka te jema bakada te solution ekoki kozwama te oye kosufri biso ngai tout est responsable parent bana na ngai banyoka mapanda 3 ans nayaki bakope nzambe apambola soki mpenza eza na bosolo. Merci kaka na suko. Mboka eza bien te. Akodeklare etat ke Congolais. Mboka na biso eza bien te. Chilombo, oza chef de l'État. Peuple congolais azosouffrir. Peuple congolais azosouffrir. Tala mboka ndenge eza kokende. Bajene kokanga pamba. Dollar tala ndenge komi. Kolie komi souffrance. La moto azobima te souffrance Chilombo. Voix solution pour le peuple congolais. Yo olobaki ke on gagne majorité. Tozo za la gouvernement ezobima. Ici ko gouvernement Congo ebima te. Tozo la besoin ozwa solution na kati ya Congo oyo. Soki te peuple congolais a ko revendiquer. Merci la suite. Mboka na biso Congo pays lokola Congo na mwa moke ya image ya histoire toza nango tozomona makambo wana eza réalité te. Premièrement nga na apuye na koloba ke napesi faute na tous les professeurs na ngai ya classe. Quand on parle de l'histoire, géographie, baza bafou nabengi bango bafou pamba te oyo nyonso bango bakosa biso toye kocomprendre la réalité ke eza lokuta
tobebisa bambongo bapara biso banyokama tobuka bamisili bakoni po biso totanga me kotanga yango nzoka nde bazoposa biso na sekuna toye kocomprendre Congo pour le moment lokola ngai nde naza boye nazo comprendre te est-ce que Congo nous avons un présent ou pas parce que baréaction ezosalema na pays na biso nalingi nayeba te toza na responsable te eza lokola ndako moko boye mama atikala na bana éducation ekozala yango malamu te parce que papa abima ndenge mpe tomona Congo oui naza vraiment très sûr que président batiaka na Congo akozalaki na Angola tiosala diamant parce que soki azala na pays na biso Congo tokoka kozala boye te tosouffrir soki aza na Angola balongole na diamant ya kozonga parce que mboka ezobeba mais soki aza awa s'il ne convient pas kozala président voilà le bon moment tozowela eloko moko te toyebi ki akoki kozala na kombo ke ya mwana ya mboka Congo mais on ne sait pas est-ce que réalité ezaki aza mwana Congo soki aza mwana Congo ayoka déclaration ya bana Congo parce que congolais ayokaka maloba ya bacongolais eza teke congolais akelolelela sud africain kuna tozolelela bakontina biso ya Congo alors yo moto oza en place soki nani ozali on ne sait pas parce que papa bayebake na kombo me nga mpe nayebi ata kombo te kombo bayebaka ya papa soki ozomona papa ozolia na papa ozopona papa ozolesa ye ozotangisa oyo ya ngai papa namona ye te namona ka mama na ngai alors soki oza papa na ngai loko omonana nayeba yo osala mpe makambo papa akosala mpona bana vraiment ya mingi mpenza akomante eza te na kasi na sikeli yokawa